problème eza bonoko awa makambo eza mabe bazosala ndenge nini bango bazorenforce rebelle bazodote rebelle même tenue ya biso epuis bango moko bazozwa rebelle bakotisi eti na mboka rebelle aye alvandi na kati ya barésidence na bango na kati ya clôture après soki ekomi ba 19h 20h babimisi bango baye ti bakomi place bato bazali ale babimi babomi bato papa soki esili ntango intervention ezoya bozoya kointervenir omona deja basi bakimi bakoti na kati ya clôture bokoluka bango ti bazomona te so bolingi bofuye baclôture wana bakonzi baboyi babi bofuye yango te makambo wana mpe soki obandi olandela yango makasi bakomprendre ke yo ozofungwa miso mingi oza kolandela makambo wana babomi yo moni bapoisonne obe babengi yo kekende place te ozokende bokoti na bisika babeti yo nini ndenge bamado akufaki nde omoni okomi kobangisa bakonzi mosusu ebele surtout biso bangala tokomi na bareserve ebele mpo soki osali kaka bopa abia wana nde bangala ale omona bamoko batrahi yo nde ozomona tokomi na mwa bareserve ebele toomona makambo ebele me moyen kosala eza te mpo soki omeki kaka boye odevoile obe osala bopa babomi yo moko nde omoni problème eza toza na pasi mingi noko toza na qualité formation ezali toza basoda mpenza ya kokemba oyo boforma botika biso me moyen kosala eza te omona bitumba eza facile me bazosala bokobeta borécupere baplace wana basali politike yango bazongisi bino nsima balongoli bino kaka biloko ndenge wana bozobunda prime eyaka te bozosouffrir kaka bongo ti okomona moral na bino kaka po ebeba bozonga nsima so bamoni bozobeta monguna na nini na force boza na avantage badécourage bino kaka po bozonga nsima bobeta monguna te bodécourage comme ça monguna azala na nini azwa force arécupere aya kobeta bino nde yango ozomona moyen mpe tosala eza te eza mboka na biso tomoni mpe soki tovandi bakoboma biso kaka so mpe totiki tobunda kaka ti moko ya nzambe akolinga akopesa solution kaka